Desho Denar TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Denar TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit Desho Denar TV. Merci Nabao Balandi Desho Denar TV. Soko Talingamba Liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV, ota la réalité. Tu es na sujet moko ya mawa pasi pe kokamwa. Yoka ndenge ba mama poto bazo yoka passe na ba mibali ya escroc. Quel est le problème? Zala branché toke na détail. Et ça linga souci mingi na tongwa lelo mama na biso abenga na Desho Denar TV. Mama lobi Desho nga pe naza na problème moko sérieux ndenge naza vie et koti difficulté totale. Mama lobi boy. Desho nazalaki na mobile mais to divorça ki na mobile na ngai kaka ndenge za kaso bolingo esimbi te batumi bale bakabwani. Ezalaki na un bon jour babandaki kotambola du côté Château Rouge. Bakende koluka moyen ya kotongisa bilamba pona ko préparer fête ya mariage ya ndeko moko songolo ya libota na bango. Bakotaki na restaurant moko quelque part na Château Rouge bazwa moi eloko akolia avant que baleka na ba démarche to pe na nzela babandai kokende. Baye kokutana na papa moko na kati ya restaurant wana. Lisolo oyo eza lisolo ya de Congo. Entre bango mibale moko aza ya Congo Brazzaville, moko aza ya Congo Kinshasa. Mais nako situé bango te nani aza ya Kinshasa, nani aza ya Brazzaville. Nako beta lisolo kaka boye yo moko luka o comprendre na kati eza nini. Desho Denar TV ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur Desho Denar TV. Desho Denar TV au centre. Rien que la vérité. Maman lobi boy. Bavandi na restaurant, babandai kolia, mais ndeko moko mobile ya koti, un Congolais à koti. Congolais on a koti abandi ko déranger maman na ndenge ya bolingo. Maman a s'intéressa ki penzate mais tant maman telemi akendaki mwa ko suba eza restaurant ya ba Congolais entre Congolais na Château Rouge bandeko o bakendaka Château Rouge ba ebilo na zoloba. Restaurant akendai kolia na kati eza restaurant ya belle-sœur na ye. C'est-à-dire ndeko mobile na ye oyo bakabwana. Akotaki wana balia en entendant baleka banzela bangai baleka. Tata mususu ya Congolais akotaki pe na restaurant wana. Ayaki komona mama ndenge bavanda ina ndeko ne ya mwasi awutaki pe kala mingi te Congo. Ayaki bakendai kotambola na ye na cadre pe ya koyeba mboka basalisa ba besoin na bango ya kotonga bilamba po na fête. Ndeko wana ya mobali ya Congolais akoti abandi kotungisa mama. Mama lobi Desho na s'intéressa ki na été pe na linga ki proposition na été parce que abandai ko linganga mais du fait que na mona ki nga na uti ko divorcer siko kala mingi te na uti ko divorcer ça sert à rien na zwali susu mobile. Mama lobi Desho na préféra ki na vanda na nga moko mais papa oyo aye ko landanga a serenga tinati mais na linga kite. Tant maman a telemi ake ko se soulager ndeko na ye ya mwasi o bazaini na restaurant tata wana ya Congolais a solisi ndeko ya mama a sengi numéro ya mama ndeko mwasi o ya utaki Congo du fait ka yebi penza ndenge poto etambola raté azwi numéro ya téléphone ya mama apesi na tata Congolais azwi numéro ya mama atia na téléphone a garda. Bref bakabwana ki mutu na mutake na nzela na ye. Mais na simanango belle-sœur na ye asalaka na restaurant wana eska mama kendai kolia. Belle-sœur azalaka na restaurant wana asalaka wana. Asolisa mama ayebisi mama ke mutu azolanda yo wana, papa wana azolanda yo. C'est un bon, c'est-à-dire aza mutu moko ya bien. Belle-sœur alobi nga na koki kokutanisa wana mutu mabete. Fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Oyebi basi mo bozana ba erreur moko bien te. Ozoyeba penda ke mutu aza elima. Angwalima mais ozui mutu oyo yebi okotisie na relation na mutu wana mais en même temps yo yebi ke mutu wana c'est un escroc et ça peut ba erreur
biloko ezosalama mingi na basi oyo baza likolo kuna kote à Paris. Surtout bato bazala na Château Rouge à chaque fois na basi na mibali. Château Rouge monde ba escroc. Kangi parenthèse tozongi na sujet. Belle sœur abengi maman le biso abi non moni mutu bosololi na ye aza mutu malamu vraiment zoluka mwasi a bien ba vanda na ye tout ça ba commentaire rebelle atie ba soupu pilipili na mungu akaka ndenge ezalaka. Maman lobi des shows quel que soit ibisa nga bongo na ye bisa ki belle sœur nanga naza vraiment na posa na été mais na yoki biloko alobaki menazo tala nanu. Papa ona ndenga azwaka numéro ya mama kendaka nango. Ye akomaka kobenga mama abenga kaka benga. Maman lobi des shows du fait kabenga trop. Ndeko nanga mwasi o tozaki ne mukolo wana na restaurant o babande ko tambo na mama. Alobi na mama lobi du fait kazo benga trop aoki kozala ne pe mutu ya bien. Comme pe na famille mutu tel pa balaka congolais ya bango pe kendaka bien comme pe yepe aza congolais soki bolingani e kosala kaka bien ba msusu yo po ko tomber na chance na lobaki eza de Congo ya Brazzaville na Congo ya RDC mena situé te nani aza ya Brazzaville nani aza ya RDC nga na obeta ka lisolo na katikate na boyi ko situé na yebi pourquoi maman na suka na ngwa lobi des choses du fait ka benga ka chaque fois na téléphone. Bref, maman e kondima invitation ndenga bandai ko inviter bango ba kende ba kutana. Maman ba ke ko kutana isusu na restaurant kaka kote ba kutana ka mukolo liboso. Ba solo lina maman suka nango bolingo ekoti maman finir na ko accepter. Bref, ba komina maman bolingo. Ayebisi maman boye ngana za kana compagnie nanga vraiment ba congolais pour une escroquerie. Alobi nazara na petite entreprise nanga ça veut dire nazara na ba chantier nanga ya échafaudage na salisa à moi misala entre biso ba congolais. Bref ba vandi na mama bolingo ekoli eko koma na moma moko boye ayekolaka mwasi na ye mama ke non nga nazokende Kinshasa pona kende kosala makambo kuna na Kinshasa et puis na lingna kende ko postuler na députation. Ça veut dire nazokende Kinshasa na kende postuler na koma député. Pouf mobala ke Kinshasa. Kokoma na Kinshasa kaka ndenga yebisaki mama azwaki ba carnet na ye ya ba misala na ye ya échafaudage apesaki na maboko ya mama. Abengaka mama na musika zwa mbongo boye signé ba cheke na ye atikelaki mama signé cheke ya boye pesa mututel signé cheke ya boye pesa mututel pesa ye 100 pesa 200 mama pe asalaka pesaka zoka nyonso wana ezalaki façon ya kotourner kaka po ya kosukela na escroquerie yoka bescro baza batu moko soka zoya ko triquer yo okotikala koyeba te. Escro aza lokwa pêcheur ndenge akosaka mbisi na mai. Une pêcheur akosa mbisi na mai. Na expliquer yo azora kaka pambu. Omoni pambu muchop. Auza muchop ya muke akotisi na ndobo. Abwaki na mai. Tala mbisi ya munene akoya melina ni ndobo wana pona kolanda mwa muchop ya muke. Mettons pêcheur akobenda boye. Tala mbisi ya munene. Dikola muchopi ya muke. Ya una ebiso ke pêcheur akosa mbisi na mai na muchopi kaka ya muke metala mbisi ya awa. C'est-à-dire nyonso o papa na bandai ko sala. Ezaki juste muchopi na ndobo ayebaki lo ni azokende zwa pa mama wana. Ya una ebisa rabino nyonso. Eza mutu mususu ayebi déjà vi na ona musika alukaka ka ndeni akokota po akota na vi na yo. Yo yeba te. Na kangi parenthèse tozongi na sujet. Maman lobi boye. Des shows mwana mobali papa o tango ake na Congo en fait ake na Congo na otanga Congo ni na kenda kite. Tango komi na Congo abenga nga pesa mutu boye na pesi. Pesa boye lokola tikaka cheke ndenge na lobi maman asaila ka cheke. D'un coup abengi maman. Alobi non naza na besoin ya $10,000. Est-ce que tu oki ko mona na mutu monte o akoki ko defisa nga $10,000 parce que ndenge naza na mboka na sala ki ba interview moko na loba ki mabe ba komi ko lukisanga il faut na longwa na Congo oyo na ke na Congo mususu pona luka moyen na zonga na poto. Maman lobi mais 10,000 c'est beaucoup mais plus au moins nga na 1,400 na ndako. Abi abo d'accord problème ezate pesanga 1,400 wana soki nga na ye na ebinde ni tokozongisa. Bu mama azu 1,400 atindi. Si ma mikolo lisusu ngri ndenge naza na ba difficulté mobo. Est-ce que tu ne peux pas avoir ceci?
maman kotinda. Est-ce que tu ne peux pas voir ceci? Maman, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Maman tinda kaka mbongo. Du fait que maman mona que c'est un monsieur peut-être tata moko okiko za la série par rapport ya ndenga tikela ki ba cheke na ye akomela kabato. Nzoka cheke atikeli yo ozoka bola. En fait, cheke atikeli yo obande ko koma ba monta mike. Mais ba monta o ya komi ko bimisa o komi ya ebele. Ça dit yango na nyonso ezo le kana adage na biso ke nyonso ezo le kana adage na biso ke pécheur abimisa rambisi na mai likolo apambwa muke eloko muke. Mais akobimisa nango tala mbisi ya munene, c'est-à-dire pécheur akosaka mbisi kana eloko muke mais abimisi na mokili pe ateki azimbongo ebele. C'est-à-dire papa comment est-ce que je ne peux pas puisque là j'ai un peu de difficultés, est-ce que okiko mona na boete, est-ce que maman tinda kaka mbongo. Bref, alongwe na mboka esika azalaki na Congo azongi na poto kozonga na ye na poto maman surtout kaka un bon matin belle-sœur na ye oyo bakutanaka na restaurant Kolo restaurant en fait belle-sœur na ye Kolo restaurant esika bakutanaka na mobali abengi su maman na téléphone ote mobali no auti kozonga ndaku na ekuta ye kokuta yango babebisi yango na bato banda ovanda na ye ndaku babebisi ndaku ekomi salite tala kaka ye moya ke evanda na ndaku wana lisusu ezate luka moya ozwa mobali no na téléphone azobenga yo po bosolola. Ah maman lobi c'est vrai. Ah bon moi si abengi mobali basololi ono na sina yaki ndaku babebisi nga na okuvanda na basalite aboyete na préféré na ya tozala na yo esika moko escroc. Escroc ya bato ba ya poto kala ba escroc lokola pe ko yiba na poto esila oko yibela wapi shekula pe na poto esila ko yiba na poto esila ya poto musala nde musala pe pasi likambo yango bango nyonso baketonda na Château Rouge ba sala kelo côté na Château Rouge bavanda aka na ba restaurant kozelaka basi ba moni ke non moi so okoza na moi ba moyen à côté lié na moni mwasi akoza na mwa ba moyen à côté lié fiyo akoza na mwa ba moyen alandi maman akoza na mwa bayebi ba jara ba mama nyonso bayaka na Château Rouge bayebi ba jara ba fille nyonso bayaka na Château Rouge na Château Rouge lo mo basala kezate kaka ko yenga ko kendo vanda na ba restaurant bakam na oyebisa yo bandeko o ba na Paris na bandeko o ba fréquentaka Château Rouge mingi bayebi les mêmes figures au bando qui écoute à un na kati ya restaurant na banda kuna bino bovanda kate bozara na basite bozara na banate bosala kate yo longe comme longe nganda c'est-à-dire bango na batuana et puis papa ou maman lobi alata kaka blanc alata kaka pembe yebaka mutu so azolata ba pembe ndengwana yo lobi mutu yo kanisi mutu nzoke lima ngando angwalima muibi. Rien que la vérité, ya yo lingna ko sapuna muibi angwalima vi a poto pasi ya bake ko vandela ka ba mama na ba restaurant bake ko vandela ba mama na banganda bake ko vandela mama na ba boutique po ba ke basi ba yaka ko somba biloko esika wana ba ke ba yaka ko somba pondu ba yaka ko luka je ne sais pas ba kwanga ba yaka ko luka ba produits africains. Tokutanela na bango awa ba tia ba piège partout na bisiko na zo ebisa bino sadi ba mama bo fungola misu bino bato bokendaka Château Rouge fungola mato yoka lisolo angoyo yaka oyoka ndenge nini via mama ekoti mubulu soko ke Château Rouge ke bana mibalo bazo telema kuna yaya batute baya poto kala balemba musala pasi balingi musala te balekis ko kana sima basi sima ba mama o ba debriaka pona ko escroquer bango. Bref, tozongi na lisolo. Mama lobi baye ko sola na mobile abi oui ndenge za wanda ku ba babysi tout ça bref besoin na ezalaki akende ko vanda na ndaku ya mama ake ko kota Mario na ndaku ya mama ko uta Kinshasa et puis Kinshasa mama lobi des shows. Pour mona ke mobali wa bandai kokosa du fait que nazaki aveuglé na yeba kite loni ya banda oluka mutake Kinshasa à peine aye ko zonga 2 mois seulement na 2 mois kako ke Kinshasa na 2 mois zongi ndaku ba babisi ya ondeni mama bi de show na yeba kite nyonso wana ezalaki piège mutako isi na piège ona ni belle-sœur na ye po belle-sœur alobaki ote aza mutu malamu linga ye aza bien azoluka mwasi bavanda na nzoka belle-sœur asalaka keno lokola yaza na restaurant wana ayebi basi nyonso o bazaka na ba moyen au moins nde ba oteka bino belle-sœur
ayebi ba maman nyonso o bazana ba moyen o bayaka ko somba biloko na restaurant o bayaka ko visiter restaurant na ye ya visa ka bango alaksaka ba escroc akoyebisa escroc ki omoni mama oyo zoye omoni mama oyo zoye omoni fille oyo zoye c'est ça ndenge ba o trahir bino. Maintenant belle-sœur tango akolingisa yo na mobali wana il faut payer sa belle-sœur commission. Rien que la vérité. Tala ndenge basi bazoboma ba vie ya baninga na bango basi. Congolaise azoboma vie ya muninga na ye congolaise. C'est comme ça. Yango mona na ba restaurant na ya ba congolais ou ba congolaise. Ba congolaise wana ba bi déjà que tantine boya mona rambongo, mama boya mona rambongo. Ba escroc wana ba yaka na ba restaurant na bango. Ye mo yebi ke non zela na relaxa comme mutu tel mukoka yoko ya. Ya ko signaler escroc wana ke ta mutu na ndo yebso ye yo takeye. Aza mwasi ba moyen, aza mama amona kambongo. Po mama na biso o tiba pesa ye escroc mobali oyo. Belle sœur na ye ayebi ke mama pa débrouiller ka mama amona ka mbongo na ye. Voilà pourquoi batinda ki escroc wana alinga mama. Voilà l'histoire. Je crois c'est clair au comprendre que on a zoloba. Bref, papa oya ke kota libala pa ya mama. Ba komi ko vanda na mama esika moko. Mama na biso alobi des shows. Mobile momba depuis to vanda ni nanda kwa libala. Ezaka soka linga bima pesanga na moi 50 €. Soka linga bima pesanga na moi 100 €. Pesanga. Donc c'est-à-dire à côté lio libala, aleyo bolingo, aleyo nzoto, aleyo na mbongo. Des shows. Mais non, yoka ngana ko fungola ba dossier a oyo na no yokate. Na ko fungola ba dossier oyo na no yokate awa. Na ko fungola ba mama maele na ndenga mukete. C'est-à-dire tant on sa ba émission boy. Photos luka moya ko sisa non ke escroquerie o na kati ya communauté. Bato ba ya poto kala ba ko saka biso yaya. To esko ko eba mambo eleka na poto. Oki buzo ba poto. Kaka ba photo ebele na ba Facebook, na ba WhatsApp nzoka mama escroc. Olata ba veste ebele na ba cravate ba 3 pièces escroc. Bah escroc, surtout bah escroc, bah là bah 3 pièces, ya. Soit bête-moi 3 pièces, moi cravate, soit bengo ka bah tantine, voilà tu sais, yo kansi mobile, nzoke lima, angwalima. Bref, bah vandaranda kumorona maman. Soka ninga bimaka, pesa no moi 50 € na sala boy. Pesa no moi 50 € na sala boy. Pesa boy, pesa abi mobile momba banda kote langa libala. Kasi ba yeba ke maman mona rambongo. Avant ya kolinga yo eza na fuite ya vie na yo ba betela ki déjà escroc. Yango escroc aye kolanda mama. Bref, maman ya ki kolotala ke non abi maman lobi des shows. Du fait que na mesana ko tambo na mutuka na nge beba ki na zaki na moi 2000 € mo na maboko. Na ebisi to luka moyen to somba ata moi voiture moko en entendant soki nzamba asungi to luka voiture a malonga. Tata muyibi a sauté. Alobi oui. Pesa mbongo wana na mutu moko ana voiture to négocier na ye to somba voiture. Abenga mutu quelque part, je ne sais pas, ba yeba na ependeni, ba yeba laxi mama Clio. Maman se paye na Clio, maman abi mon problème ezate yonde mobile. Zwa mbongo bo solola somba voiture. Maman apesi ye mbongo, ayebi ke mobile bazana ye. Papa wana zwa mbongo, asomba mutuka. Kaka ndenga asomba ki mutuka, ba jour wana kaka na ndako. Aye ko bimakei. Kaka ndenge akenda na ye na mutuka azonga isusu te. Papa kenda na mutuka akenda na mutuka ti azonga kaka koyebisa mwasi rapport que non oui na sombi mutuka mais na longola ki 50 € na sombela yi mwana nga soutien po ba utaye ko sala ye opération ya libele voilà esenga ki na sombele soutien je ne sais pas bablo mwa ndenge ba explication belé maman lobi nga na problème te na pesa ki mbongo ya mutuka to longoli 50 € problème ezate mais l'essentiel mutuka sombami le reste yo moko ebindeni bobongisa na mutu ana po yondo yebi kolo voiture papa wana kande basomba yi mutuka akenda na ye na voiture tindenge de choix vanda o loba papa ya mona na ka susté quel est maintenant le problème après papa akenda na mutuka asalisa ki yango na kombo ya mwasi atia kombo ya mwasi makambu tout ba enregistrer na préfecture siko ndenge akimaka na mutuka ba effraction nyonso o mutuka ezo sala ba effraction routière ezolanda mama na boîte lettres boîte aux lettres à maman tondi ba effraction ya voiture o mama yebi soute sikani nezalaka na mobile na voiture ba kenda papa kimanda kwa kenda kumba biloko ne na ye na voiture
Maman mona ke suscité na mutuka maman lobi des shows mutuka na ndenge sombama na mikanda na ngona monate mais nazo mona kaka ba infraction ya voiture ba caméra ya voiture ezo ya na ndako maman lobi des shows ba infraction au mutuka commettre c'est plus de 10 000 euros et blague était na poto infraction mutuka e yaka ekoya eye e mati pezo continuer ko kola soko futa te. Maman lobi des choses ndenge naza na ba contravention ya mutuka plus de 10 000 euros. Na kena ngona l'état na kende ko porter plainte. Po ba longola dossier wana na kombo na nga ba sengi maman aya na preuve ya ba document de voiture po ba yeba ndeni ba kozongisa ba contravention wana na moto azotambu sa voiture. Maman aza na preuve mon côté ya voiture wana. Des choses. Maman aza na indicité ya voiture tous les papiers ba kenda nango. Contravention et zozonga na adresse à maman pour ba enregistrer qui na kombo à maman. Tala niveau ya escroquerie. Maman komi ko benga mobile mais problème ezani ni zonga ndako. Problème ezani ni ba infraction ezo ya ba contravention ya voiture. Yaka kozwa ba papier na yo ka so futa. Ba koma ka ko swana na phone, akoma ko répondre maman na ba façon moko moyen expliquer awo ezate. Tala degré ya escroquerie. Tala niveau ba escroc ba ya poto kala ndenge bazo sambwisa basi na poto. Mettons non ça ba émission boy non ça la po yo ofungola mutu. Po yo ozwa maele po okokuta na pe na bato aboy. Kaka bisika bokenda akokota nde bisika babimisaka ba vie na bino. Kaka bisika bokenda akovanda kaka bato wana nde bazo trahir bino. Po mama ko ya na escroc oyo belle sœur na ye moko nda yebisa ke linga ye aza mobali ya bien. En même temps, belle-sœur Moussa na endenga sala yoka. Ezana ba congolaise musu basali banganda na bango pona koteka ba fille ba koteka yo sans que yo oyeba. Ba ko lingiso mutu mo be oyo yebite, tant yo ko lingana mutu ana ba ke foute intérêt pas mutu ya la kisaki. Au moins de ba osala. Ça dit papa oya kenda ko foute intérêt pas belle-sœur na restaurant mutu ya la kisaka mwasi apesa kaye intérêt. Bazo kotsa batu ba bolingo ya marque wana po bazwa ba intérêt. Est-ce que tu as compris ou pas? C'est clair, j'espère m'expliquer bien pour comprendre l'isolo. Bref, tout ce qui est dans le maman lobby des choses n'a un problème sérieux. Mbongo ba contravention et l'équipe na voiture wana na ke funda na la police babi yaka na mikanda mutuka loko eza na kombo na yo yaka na ngopoto sala dossier to relancer dossier na mutu oya zotambu sa voiture. Maman azana trace ya mukanda mon côté ya voiture wana. Pour na nini koza mutema mabe boy. Malobi des shows voiture wana akenda nango naza lisusu na posa nango te banyongo nyonso oyanga ko banda akenda ki na mboka na Congo na ndenge azongi esali lokola 7 000 euros plus voiture oya kima nango combien beta sommation c'est plus de 9 000 ou 10 000 plus au papa oya akomi nango comme nyongo esengeli azongi c'est la maman mais maman lobi boy des shows naza susu na posa elo côté mais question eza boye alongola ata mutuka wana na kombo nanga acha na kombo na ye na kabeli na banyongo wana na mutuka azwa mais question eza alongola kombo nanga na mutuka ba contravention etika koya na kombo nanga parce que contravention et que jusqu'à 10 000 euros plus oui bata poto ba mitema mabe surtout soka yebi que contravention koya na kombo nete mais on continue ko sala ngona kanai parce que poto kanai ya kosalo kanai bata poto baza mitema mabe mutu soka se yebi ke no ba infraction azo sala ko ya na kombo na ete ekoke na identité na ete ke na identité mutu mususu ya kosala ba infraction na nko également papa ondenga za azo kotsa ba contravention chaque jour ezolanda mama esika mama azali parce que voiture eza na adresse na ye. Maman leli alobi des choses problème na ngeza nini soki akoyoka ata na nzela émission longola kombo ya mama na voiture tia kombo na yo moko maman lobi na banyongo zwa na voiture zwa mais longola ata kombo parce que ba contravention na eke na niveau eleki na valeur ya voiture poto pe blague te hein poto okosomba voiture à 1000 euros mais contravention eke ti 20 000 vrai tuna bata poto ba yebisa yo voiture à 2 000 euros mais contravention eke ti likolo à 10 000
nyonso eke na mutu ya maman na l'état moye ba longola ngo ezate parce que preuve ezate tala degré bache vie ya mutu na difficulté maman lobi muko mususu na ke na Château Rouge na ke kokutane kaka na même restaurant esika ya vandaka tata oyo alata aka blanc bling bling wana tango yo moni bokanisi mutu nzoke elima maman lobi tokutane na restaurant kaka esika lingela yenga na restaurant ya belle-sœur na benye na bi me yo problème eza nini par rapport ya makamios oyo sali bambongo nanga ozo futa te ba contravention ya voiture ozo futa te mais problème eza nini longola kombo nanga na voiture wana bandi ko finga mama afingi mama de n'importe quoi oye moko alinga finga mama mbongo nazo pa na te yo pesanga mbongo na yo ozolo ba biloko ezanga tina mbutu baswani ti wana solution ezwami te papa sai nini azui makolo akei tala degré ya escroquerie baswani na mama basimbani mama kangi ya tindike wana batu batondi bapekisi bango tata bilamba pembe akimi akei jusque là pas de solution maman zo le labi des choses chose eza grave na kati ya problème ba contravention alongola kombo na nga na voiture nyongo afuta te voiture ya bato kenda nango na ndenge akenda na yango yoka ngana lingana lo babo moi ba mibalo ba yo kotela bino ba Mario yaya mobali ya kota Mario te yoka balo ba desho bomela bato ba kopi na poto to sukisa ngondengona to sukisa bongo po la boy ba go yinanga pambo te desho yo boma ba kopa mabala na poto bon to sukisa ngona merci beaucoup quand même na banzi na expliquer bien zana maele yo moko yeba na inana ni yo lingo yamba na ndaku na yo yeba mobali nini oyo okiko kotsa na ndaku to pekisi batu ba yamba mibali te mais yeba mobali oyo zo yamba na ndaku akende ko suka ndenge papa oyo asuki pa mama te c'est ça voilà pourquoi to sala ba émission boye voilà pourquoi to zoloba to pekisi bolingo te l'amour n'a pas d'âge ndenge bolobaka mais l'amour a l'âge l'amour n'a pas d'âge ndenge bolobaka mais l'amour n'a pas de frontières, mais, yeba nani oyo lingyo pesa bolingo. Koyamba mobali nanda kweza mabiti tuana ba réalité mboka libanda, oui, esenge to salisa na mwasi ako kende pa mobali ako kende pa mwasi, mais ba escroc ba koti na kati yango ba BBC bolingo. Voilà pourquoi biso pe tozo beta alerte pona ba mama bo fungola misu des shows Denar TV pona ba mama yoka ngana ofungola ba mama ba misu tinati. Na kofungula ba mama misu tinati fo ba mama penda ba fungwama ba escroc o photo tika bango penda libanda ba escroc o nyonso photo dévoiler bango ba yaka poto kala ko ya kolata bilamba moni skol ndenge suki lelo ko yiba pesi la ko yiba wa musala kaka musala pasi ya liboma esali mawa pasi na soni yoka ndenge mama zolela alors mama tango zoka ba émission bo mutazo linga yo awela ko ya kokota na ndaku te ye peza na ndaku na yebotala naka boyeba na bien po boyeba ndenge ni bo se décider ce n'est pas dit que mobile moko elio mbamba mpo ya kokotelo libala lobi ya kokotsu na ba problème aboye non voilà pourquoi to sala pe ba émission boye esali mawa pasi na soni benga des shows Denar TV na ba sujet ya bien ya boye ba sujet ya kitoko tayoki azui mayele ekosala bien makasi numéro nanga ngwana gravé na WhatsApp benganga pesanga ba histoire bien yebisa biso ba problème o ekomelio to lobelango ekomela ba mususu te loba o basali o ya mabe to yebisa ba mama to yebisa ba papa to yebisa communauté congolaise po batunyo subazala na mayele mabunga elongwa mabakupe elongwa bino batu boteka ka baninga na bino basi tika ba caractère o eza malamu te tika ba caractère ya kobimisa ka ba via batu na ba escroc parce que ebi muninga no mwasi azara na ba moyen au préparer un aventurier moko boye à côté au tindie au kweisie que non ndima ya za mutu malamu po boye nzo ke za cop bozo sala po yo ya ko zo intérêt sima ya muninga na yo mwasi c'est pas bien parce que maman na biso poko ya na piège oyo belle sœur na ina restaurant nde a poussa ki maman ndima alobi ke ndima ya za mutu a bien tout ça or que maman kolo restaurant musala na eko teka baninga basi po bayela kaye ba intérêt na restaurant c'est ça
yango moni bakoma kobenga ba fille na ba restaurant na bango po mibali ya bato bakenda kolanda ba fille na kati ya ba restaurant batinda ba fille wana bakoisaka mibali ya batu yango zomona basi mususu basokende kokoya na ba embuscade na ba restaurant na bango po bango bayebani na ba escroc na bango batinda bango balanda ba mama balanda ba fille. Ce n'est pas bien. Soki oyeba te yeba déjà ba genre ya ba piège ya boy eza ebele. Jamais okende soma biloko na restaurant okute escroc mobo ya vandi wana omona ke longine à chaque fois. Alandi yo ondi mape bolingo ngo yaya to fungola mayele. Nazo sala ba émission moko ya clair, plus bas pour mutunyo soit comprendre. Donc biloko ngana lo baraso comprendre te vraiment c'est que yo otika la ko comprendre te na sala ba émission claire avec explication, ba parenthèse ebele pour batu ba comprendre. Merci vraiment tolobi ebele problème à maman ngwana maman zolela papa longola kombo na ye na voiture wana zwa na voiture zwa ba nyongo metika vie ya mama tranquille toleki na annonce na biso où est mon cahier est là toleki na annonce rapidement nazana maman na biso 56 ans d'âge maman zana Paris azana besoin mobile ya bien bakumbela naye alingi limite d'âge 64 soko za intéressé benga des shows Denar TV nazana maman na biso mususu 35 ans d'âge maman zana 35 ans d'âge Lyon maman zana besoin mobile ya bien bakumbela naye alingi mobile un peu de caboche âge limite 46 âge limite 48 46 ans d'âge soko za intéressé benga des shows Denar TV nazana maman na biso mususu 42 ans d'âge maman zana Irlande mère d'un enfant soko za intéressé benga des shows Denar TV maman lingi mobile 45 52 ans d'âge responsable nazana maman na biso mususu azana 32 ans d'âge maman zana mwana te abala te abota te maman zana besoin mobile ya bien bakumbela naye âge limite 38 40 ans nazana maman na biso mususu mère de 6 enfants 47 ans d'âge maman zana Hollande azana besoin mobile ya bien responsable bakumbela naye ozana bana ou pas ya maman est dérangé te âge limite 50 ans nazana maman na biso mususu 48 ans d'âge maman zana 48 ans d'âge Paris maman za business woman yo le ba businessman ya mobilité business woman maman na biso asala business na ye azana besoin ya mobile ya bien 48 ans d'âge asala business na ye ya bien aza déjà na nationalité française azo sala ba voyage na ye bientôt soki confirmé sili azo banda ba voyage na ye Kinshasa l'Europe alingi mobile responsable lokola ye yaka oza déjà na mukanda oza na vie evanda koya kolanda intérêt te j'insiste soko lingo ya po landa intérêt ko benga te soko za muto vanda oza na vie posée lokola maman aza déjà na nationalité na ye européenne azo sala ba business na ye Europe RDC azana besoin mobile ya bien responsable lokola ye bakumbela maman azana 48 ans d'âge soko za intéressé maman azana bana misatu yo pe soko zana bana ou pas toko solo lango en privé soko za intéressé benga des shows Denar TV to pesa yo ba détail en privé. Voilà autre ngeto lo bangwana benga des shows Denar TV na ba sujet bien to lo belango ekosala bien soko talingamba alboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV ota la réalité aimez commenter votre émission ezalaki yabino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao.